souffrir trop dans douleur. Là on a mis l'échec. On a tout on a la salle. Déjà, on a mon sengina zone pas fan. Yomoko. Ok. On a comme ça va fallu. Non, il a souffert trop. Renzo Rato, on a net, ça bien. Comment on a besoin de souffrir? Ce hôtel, mais il y a 100 carats d'écoute. Avant, on a une maison mère. Il y a comme ça qu'on a poteau. On a dit que les filles ne pas fallu. Amen. Batu suba loba ale la kabo ona loba e utela motema nanga nzamba yebeke fallait ça trois chemins azananga na zabia to tambola monde entier eh oui tu sais que l'on est rêve ntenga réalité yo ba rêve nga réalité nasambela mingi nazonga na fali nzamba yo sa to songa na 2020 Amen. Nabi pepe mabeye lisusu nabi yana souffrir trop na ndule na rien on a bénéficié de la musique dès qu'on a vu son merveille Rambo a commis merveille poupa amiye belaka merveille pour nous jouer merveille pour nous timbisa kanga ite ya ngako tuna bana mama fali liboso na yo merveille nondi atuba oloba laka te ala pasi lobi na continue everything batutu babonga problème ezati ngalelo natambolaka na wewa natambolaka na bataxi na carte mais na sema mama minene na monde ya musique ebi ke outi ozala auprès des quadres Koraman mwana tamulayi quadres azopesa ba musiciens bakar banini tout ça mais comment Venzora oza na kombo koleka même ba musicien Kofiolo Midazwaki Kofiolo Midazwi likanisité au sombelo tamutoka mikoleleki nga ba vérité OK auto kabelanga mutuka moko Chevrolet mais quand la tambo na ngote po na meki moi deux fois trois fois na kokite au comme na sosima te kufi au comme na Phoenix kufi au comme na limité première et katani benga mécanicien na kokate mais tu as personne on conscient et là de tous na janvier ma fana ipupa oh comment mon compte le moi on comprend on a besoin na pas fallu OK en tout cas non loba moi ba leader na biso ba perception ba temps sur na bango te c'est ça aussi na loba ki ko eleki na za besoin contrat na za besoin considération na za besoin salaire so mutu apesi nga salaire na olongwa te non poser fallait tomber ça te de balobi yaya siko makambo stade de siliti to bisa calendrier comme le comme calendrier et comme si comme calendrier bisa calendrier non ya 2023 ye wera lelo a comme si faire wa yemba vie jaloux à défendre la plante problème ezate ay ba kazalaka jaloux nzembo tota na YouTube na betango na nzembo tota na YouTube ayo wera ba kiazara aya ka jaloux affaire azala ne ka jaloux ay ba ka jaloux ouais le gani vie jaloux na luka vie jaloux ko faire ego la vie jaloux audio clip balongola clip yango etika na YouTube wala noka jaloux okasa ni ato tie soki troisième faire ko noka jaloux wata doublage yozo confirmer que wata doublage faire ego a doublage Barbie guerre raison ni pour raison si Kodia et pas faire ego là de la forêt man hebita ye anega jaloux na sanga nzambe na lingi na za ko insister
na lingi na nga bapel na bino te vie bo benga kanga li siko nini amvutaka yo ndenge ozoloba awo bapel moko ye kaka sera kanga yo pe vendeni no balo na za libéré na sola na mesela be na libéré na ka so appel te zini kumbi oya donc no tang o journaliste nga na tang ko se makambo te OK pona ko se la kapasi onjora na vie mon à Londres amuta quartier la te alinga falite ada peso 2000 nete o bazwa résister na bi quartier te na ozonga te le ba bébé chanda asa lo kese na kendi OK te Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pour la bakoli na bino na transfert d'argent, CMD multi-service, sombele suka na bisanga. Baluki CMD na butu bakokite, babibi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Foma sero bakoli mo bakata yango. Nani akufeli ndeko? Oya yaki kozwa koli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na ba agence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupérer colis na nga euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi mosala te ekutika te to ngai oyo na CMD na colis na nga mobimba nga aza nanga commerçante biloko na ngai eutaka Turquie ça CMD en tout cas mato michopo libanda eza te bondela na confiance ya Sirge banakini CMD multi-service na kotaki mobimba na bibi pe na koli na nga mobimba bakosa bino te. Bonjour, aujourd'hui je vous accompagne dans les 5 étapes. Étape 1, l'emballage. Faites emballer votre colis par l'un de nos agents. Étape 2, pesez le colis. Ensuite, faites peser votre colis par l'un de nos agents. Étape 3, enregistrement. Attendez votre tour et faites enregistrer votre colis au guichet. Étape 4, destination. Indiquez-nous exactement la destination de votre colis. Étape 5, numéro de suivi et traçabilité. Vous recevrez un lien qui vous permettra de suivre votre colis. L'équipe CMD vous remercie d'avoir suivi ces étapes et à bientôt. Très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, un grand merci à vous qui nous suivez de partout, disséminés à travers les continents. Nondi Premier, votre humble serviteur, je suis là et vous le savez très bien, comme d'habitude, on court derrière les actualités. Messieurs et dames, amoureux de l'émission, amoureux de votre chaîne Congo Mokili Télévision et fidèles internautes de Nondi Premier, l'actualité, c'est le grand retour de Kisinzora, Nakati ya effective. Le grand, j'ai dit bien, je suis en train de marteler en disant le grand retour ya Kisinzora. Na minute limousi ba actualité nyo surtout ozo le cas dans le monde internet. Alors, messieurs et dames, bande robozo landa biso de partout, webi que Nondi Premier to sala musala o na loyengete. Aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu particulière avec Kisinzora parce que vous les avez demandé et aujourd'hui, le roi a un serviteur Nabino Moumbu Nabino. C'est ainsi que nous allons essayer de faire pas comme les autres. Un grand merci à partenaire Nabiso CM2 Multiservice côté Azali. Un grand merci à GNI Construction, Gaylor Non-Dipé pour construction. Un grand merci à Pablo Kini, grand déclarant. Et puis le boss Anter Bombandombasi. Et pourquoi pas na Cédric Iteka, Motema Ansara et là Dateka. Nous allons parler de beaucoup des actualités ezoleka na musique à Congo, sauf que la particularité c'est la vie de Kisinzora, Venzora. Alain? Bonsoir grand. Ouais, bonsoir Nondi Premier. Bonsoir na batutu balinga leader américain la star. Bonsoir na ba Warrior Tour. Bonsoir na batutu balingara RDC et puis bonsoir na batutu ba soutenir l'État congolais na musala zosala nge kichase baby somo ya osala na te bazo kinape batu ndenge ba jeune musaba musala na ville ya Kinshasa na sengi l'État congolais merci. OK musala salami bato mabe bakangami na minute ba sambisa bango voir même. OK d'accord. Mais
lokolo soulevé pour un ato bandambalama nango parce que peza pe actualité ndenge bazo sambisa bandeko eza na moko a lobby ndenge tozo zonga kofanda na prison tobi que toi déjà na maboko ya parquet to lingi te lobby tango toroya ou tango tozo zonga na kati ya ba chambre na biso ya prison baya ko menacer biso te comme to changer maloba par rapport ya makambo to lingi to loba posi to sambo na biso déjà. Est-ce qu'il y a une main noire, il y a des influents dans la société na biso, il y a la République démocratique du Congo par rapport à Maloba, on a une analyse na. Ouais, par rapport à Maloba, on a une analyse na nga batika bango baloba. OK. Femme batika bango baloba. Eza ponanga na tema mo zo kende. Eza réseau mobimba. D'accord. Eza pena réseau mobimba ya deux fois te makamo ke bima toyoka ya somo. Tous on a besoin de la kimia na mboka. Les réseau mobimba. Tous on a besoin de vérité. Pour na kusunga biso peuple. OK. Ni to tamlo kana nzela. Tous à l'aise, ya keche beba na bana moto, tozo ba te to mata nini. Excuse pas to tambola makolo. Donc ça va pas. En tout cas l'état a la biso solution en a. D'accord, le message est passé. Venzora osa tellement influente. Vous avez parmi les gens influencer la musique à Congo, dans le marketing. Vous avez parmi les légendes. Il y a marketing. Si vous avez profité quand même, il y a des loges par rapport à ce que tu es dans le d'ailleurs, sur le champ, nous avons besoin de moi symbole pour célébrer, mais dommage prochainement. Tu auras un partenaire basé puis tu auras très bien avant. Tu auras l'émission, tu auras la champagne. Il y a retour na yo te na victime mais il y a célébrité na yo o komi nango to oyo meki ko sala na kati ya monde ya marketing. Alors question ya liboso ezali nini inspira yo musala oyo ya marketing, ya porte-parole, ya artiste musicien. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Olandaka nani pe utela kawapi donc? En tout cas, merci beaucoup. On a bandi monde dans la musique dans le quartier latin. OK. En 1993, tant que j'ai fait test dans le quartier latin. Et ça a ce qui est fait la TV à Omemanga. OK. On a pu les cas, ça a simananga. Donc, en tout cas, paix à son âme, mon grand frère. OK. Et ça a pu Kofi bien, ça a séparé, ça a loba. Vraiment, c'est un peu Kofi Olomide, merci. C'est un non, mon courage, na courage, courage, et puis, la première fille, première femme, Abani Moussala qui porte parole, il y a marketing. D'accord. Et le bâton sous Balanda. OK. En tout cas, d'accord. On a abandonné dans le quartier latin. Dans le quartier latin. Mais tu as un solo, vraiment mingité. Puisque, au commis, dans le quartier victime, au zongi, dans le yo. Na comité na zongi. Ozongi na changé maloba na bi ozongi na kati ndaku na yo. Na yoki na landi bino na ndenge bozo sala ba émission tout ça vous avez na ba Shadrach que je salue également. Ndenge ni nango balobi bayambi yo c'est comme si rien n'était. Na kati ya siège ya victime. Et ça le minde nino sambela kito olobaki nzambe ndenge nazo kende boye to exercice wana refukama. Si les malama bakanda batutu bazali nango na mo non du premier ouais exercice ya kofukama eza signe moko ya paix. D'accord. Eza signe moko paix bien même temps to sambela to fukamaka mais ba musulman ba fukamaka biso catholique to fukamaka to mona même na l'église de réveil mu faut fukama au moins même temps na kene na Brazzaville na comme na beach na fukama fukami pelisi. OK. Tant on a comme un stade na fukami na bi Seigneur stade on na ye na nyati makolo na ye pamba te musala to efe simba stade etonda nzamba tika bana te faut beaucoup prier ngana bi nzambe makasi précède la gloire. Oui. Okay. Déjà ngamo na sengi na zonge pas fadi yo moko. OK. Sote même mission nous avons ça là. Alors moi on a fou ça a fallu. On a comme ça a fallu. Non il a souffert trop là. Benzora to homo bat ba no mona net ça bien comment ko lo bana biso ko souffrir.
non de souffrir trop na ndule lo na bimi le chèque na tout on a la sala so hôtel mais ba sankara de kuta avant na ba maison mère lelo comme saka na poto o nganza mbaye ke vina ngeze pas fali amen ba du suba loba aller la cabo on a papier mouchoir o eza passe tikanga hi ona oloba e uta na motema nanga nzamba yebeke fali à 103 chemin azananga na zabia to tambola monde entier ba foutima mo boyela la vie nom de Jésus na sambrianga moko nom de Jésus na makamusu sozo mona ke na fali to ko beba na tema to beba ni na sambelaka mingi na zonga na fali nzamba yo sa to songa na 2020 amen abi pepe mabe ye lisusu nabi yana souffrir trop na ndule na rien on a bénéficié de la musique c'est que stabilité au bâtiment na repas na 20 jours ezara créé par quoi soki na ndule ozozo ngote mais pendant que tu es biko ça rappelle bien naza une femme courageuse OK na somba pa muna na somba pa muna na ndule te na une femme fallait me dire mangoni femme battante elle me dit moi femme forte ouais mais la musique na joué l'autre ça nous sali ba côté to leki on et c'est on a za na fali amen nzamba chinanga pa fali amen to bon ça 2020 ba vutime un balo ya te non dit tu ba loba lelaka te ala pasi lobi na coach na F victime batutu babonga olinet tangwa omoni différence ya vie na F victime namoni différence ya vie ya batutu basali ba 15 ans ba 16 ans ba 17 ans babonga mais Mondela va chaque chose à son temps. OK. T'as un coquille. Amen. Navana F victime. Navana F victime. Navana Fali. Venzora. Nazano Makasi, s'il te plaît. OK, vas-y. Nazano Makasi. Tu récupérer kaka. OK. Problème est ça. Ngalelo. Natambola na wewa. Natambola na ba taxi. Na carte. Mais la c'est maman minene na monde de la musique. Mais c'est rien. Et Simba. C'est choquant, hein, Venzora. Nabino et Simba, yon diminga. Na marketing on a zakana na tambola mako. À part Sonia et Choma Sombela Ngaka. En 2012. Na otu na sali mikolo cho le katu. Tout na makolo. Mais Venzora, tu as un peu moins côté on a net côté à Mutuka oyo. Tu dis que tu es là auprès des quadres Koraman mwana tamulayi quadres zo pesa ba musicien bakar ba nini tout ça. Mais comment Venzora oza na kombo koleka même ba musicien Kofiolo Midazwa qui Kofiolo Midazwa il canicité au sombe l'autre Mutuka. Considération za la quitter tu za la quitter. C'est mon grand frère Mikolo Leki nga la vérité. OK. Auto kabelanga mutuka moko Chevrolet. Mais ils ont consommé trop. Consommé ça $100 dans Kokati. OK. Na mokila lelo. Et puis moi là sur loba. Batu ba loba ebele. Na boko loba. Mais quand même peut-être ce pour loba. Na loba. Non, le batté parce que mutu en dimension mutu te. Na kuta quand peu moi na pan muké na kati. Là na car mais là na on ba anomalie mo belé. Moi anomalie mo belé. Bon, et l'état déjà.
Quand la tambour na ngote po na meki moi 2 fois 3 fois na kokite. Au comme na sosima te kufi. Au comme na Phoenix e kufi. Au comme na limité première et katani benga mécanicien na kokate. Mais tu as des personnes qui sont conscientes, parce que quand même qu'ils ont la anomalie nango au bon de ça yon dimi non quand même. Bon. Et c'est le qui et c'est le cap muta lo batte muta on dimanga te c'est le qui. Tu peux t'amasser sur la formule 7 tu t'amasser sur mususu. Dépense. Venzora. Émotion. Oyo. Émotion oyo. Au présenter biso. Na kati anda na olinga to stika na kati anda kwa victime wana okende laki. Émotion wana. Au présenter les biso wana. Ezaki base to etouché na kati ya motema kokota sur na kati anda kwa wana. Etouché na kati ya motema pe sengo. Na ndimate na kota sur na ndako wana. OK. Nande baba fallait limbisa na passe. Te fallait limbisa. Andimi onde. Fallait limbisa ka mutu. Ayebi ke ona salaka njora chrétien apona fali. OK. Soka fali te na ko chrétien te. Pe atika ko répondre ngate. Pe ça reconnaissant na ona sala pona. Amen. Na yebisa ba toujours à bloquer ngate. C'est Et puis ça salaka, to salaka banda na longwa. Atika ko bloquer ngate. Avec un jour à salaka boye pour que ça motema passe. Les arabes bongo mais ça na motema te. Si. Na za na souci fali na monde musique orchestre na onga na banda ko leka orchestre tout na leka. Donc normalement il fallait bouka mbuma ya olo naki. Oui, na buki te mais to buka. Arene zati. Makambo zati. Olo bani na bato ba olo ba kiolingi eza pokende arena nde yango wana ozongi na temps. Au moment opportun pour dire que baotika na bango yote wala vande batolobi estili Nini batu babi nzo batika la nete na ende na temps opportun. c'est long maté. J'avais fait ma diamela ma coma. On va dire j'avais pas reine. Donc j'avais le kilanga na monde en mabe. Asa mutu. Ngana epsa ki boy. Photo sola normal. OK. Na epsa ki to ça il fallait ma be mingi. OK. Même yo pe ozanga karino sala fallait ba makamo ba critique kaka. Fallait salo eloko moko te. OK. O mone ngana kena nga boy. Leki na nga to kei. Ozo comprendre. Ça na nga dio na biso pe ezo simba. OK, te ça va. Maman na dio ba to sepela. De to za na janvier ba fa na ipupa. Oh? Comment mon compte le moi? On comprend to za ba tu na bisie oza na bana mibale. Okobota ka fobo ko la bango fo sa betika vina ba aventure. D'accord. O bolo sana ba karine ko chrétien ka moto qu'est-ce que musala? Est-ce que musala to le bela formé 7. OK. Donc en tout cas, il y a un moment na zana ye, mais ce qu'il fallait ye, to soyez na fal pour soyez na bureau. Na si bureau na zongi. Dans le bureau te dit que soyez na moto papa. Et comme il pas fait. Et comme déjà. Tu te dis que président Aya, Dicap Aya, FIFA, vous savez même que FIFA. Tala FIFA. Compétition monene. Donc to zelaye Aya to vanda to solo là na kolba on a besoin na pas fali. OK. En tout cas no loba. Mo ba leader na biso. Ba perception ba temps solo na bango te. C'est ça aussi. Na loba ki ko eleki na za besoin contrat. Na za besoin considération, na za besoin salaire. So mu taper un salaire no longwa te. Na bango vérité. Donc ça veut dire que le bas à la on ba côté salaire te. Na zo mbongo te. Na ba vérité. Ya ko finga bango te. Na ba bosolo na musique. Na politique te. Bosolo na musique. Na si na lobby na solo na bato ko solo bango ta ba kombo te. Na solo na bango non za po F victime ba futa ba na kala fanya futaka. Salaire ça. Salaire ça. Aïe ba ma drumer petit na nga. Na pese mboto abetaka ba album tout. Azora salaire dans azora ba prime dans ya ba voyage. Ba ota ba voyage ba comment ba 6000 bar. Tu quand la seule fille ba fantir ko? Ba télé ba mama pango ba banda ko danger ba félite yazo ba si ba pango. Ba na ba vivre.
Vous comprenez? Donc nous sommes à Fali. Nous sommes à Yé. Débattu, bah solo là. Quand on est bandé ni n'ango bo signer contrat. Pour normalement 20 heures à ma commune. Ma solo déjà c'est bon. Ma solo déjà c'est bon. Ma solo là très bien. Dans la place où qui était la musique n'a pas na Fali. Na passi. Na bisengo. On dit miango. Na ndimi. Ngaki sinjo na va na Fali. Il y a na saliba. Il y a na ventir la musique. Est-ce que ngaki sinjo là quand on a esprit na ya ya. Mon amata ouais on a mati 207. Ouais. Naza mama na star. Na mama na leader. Mais ngati lo na wewa. Na o témoigner ba tu peux ba mona na bango to l'exemple na ba émission to tambolinga na Angola mais au moyen le kesate ba mama ba zo tandelo maputa kisinzora. Merci beaucoup. On comprend même la passage ya monyango. D'accord. Vous comprenez? Donc en tout cas tout soit na fali et ça d'ailleurs c'est bon, mais ça c'est bon. On a aiglé. Eh. Oui, tu sais que l'on est tes rêves. C'est une réalité. Yo mon rêve, une réalité. Yo mon rêve. Réalité. C'est réalité. Il y a ça pour nous tebe noka no banga ba to filmer nga. No ba to banga. Zan olobi lo mo banda obiye ka banzema on père obatama. Aya tika na souffrir. Na souffrir non di fali musique lengi fali go na zaka lo ba go mwezonga. Taka to semeza ki to sa marketing na droit chemin fali lengi fali go. So plus que droit chemin ba former c'est maman na di bom go elengi. Na so na kuma no makwa kisengiti. Na kuma yango ngaza kana écouteur. Et mon na écouteur na minene na tia na yo kasi na yo kani. Orani. Famille c'est. Ya, umuna ngamuna nakanga ka mtima wa. Kebe munoya bimisa baloba samwe. Et on a bango chaque fois ngana ye na boîte. Pardon. Maduma pardon. Donc tolo bani. Obatama. Ya. Congolais beti waya. Donc kaka mede beti, mais toujours ko ba chacha. Oh, batelemi. Tu vas telemi. Mede. Fodo yo kanamo. Ya bongo tangu la chanson du Momé Bandi de la reine. Bibi. De la renta. Na ebiso tu vas telemi ngala zemendo tika na kitu. Oh non, ça tu savais pour nous. C'est pour ça que bon moi na cha vous êtes votre truc bon moi ba filmer ba moi na ngai ngaka on kufa la sentiment na ya fallait lengi tout ce que va aventure tout ce que va aventure moi na Congo mobimba oh OK ezali kama temps ezata ya fali bandima tout ce que kangaka na mitema tout ce que sala ka boté mais certaines personnes disent que Pebatumsu balobi faire à Kati Fali Mapapu, à Kati Aigle Mapapu, déjà, comme il y a un fait rigola par rapport à Nini, à Tony Stade, au fallait qu'on Tony Sate. Fallait Tony Sate, il fallait Tony Sate. Dès que on a posé quelques questions. Il fallait Tony Sate. On a journaliste, on a posé. Fallait Tony Sate. Dès balobi. Yaya. Si vous m'avez stade de Sili, tu peux savoir calendrier. Comme il y a un calendrier. Et comme si vous avez un calendrier. Bim ce calendrier non. Il y a 2023. Mais tu as un concert VIP au monde. L'acception. Est-ce que vous avez un garçon? Vous avez un communauté? Vous avez un bangote? Vous avez un papa? Vous avez un communauté pour nous? Vous avez un concert VIP au talité. Vous avez un communauté pour nous? Vous avez la reine. Vous avez la reine. Tout ce qui va faire, c'est un marketing. Pour la Formule 7, pour la Reine, pour la Missia Fali, le cas où on a raté, mais beaucoup comprendre ce que vous voulez dire. Et qu'on explique maintenant drummer royo, chanteur abeta boya yemba boye, musana ngana yangwana. Na yemba kama mama, wana mama pamba. Uyu sama mama stade ya mama pamba, stade Congo to yebe kwa ba brazate, osumi biyozo kota. Omone monde ba loso na ba tulabonde ba saba system, soki ya coach. Yango fait la Félix Bazoko et puis font la rapport. Oh, font la vas-y va faire la lokolo. Yaya landa kaka. Ba fallait bateka ba billet. Bateka ba billet yaya.
fallait bateka ba billet to tika ba ventine na ma bango te fallait ça numéro 1 fallait disque ça na marché et beta deuxième to beta ko biso azati Afrique mobimba yango so mobimba so na rena to ke ça la boulot so maka déjà billet na yo ba passage mukendi ba ya robi vemba ba mettre BSB ko ba ya rikoteni mututu so maka billet na yo musale ça soko lobi oleki fali acha arena yo peta arena wana ndo komona ke aussi ba comme fara libanda ya libanda mama bakati te fala cha masama deba nandi mayo fala cha stade Angola yo peta stade Angola nandi mayo fala cha stade na Côte d'Ivoire yo peta mama bi yakini mama ba lipa mateko fele oh de fallait ça incomparable na Congo awa mutaleki fali ate de tout ça boy ba yebi pe na bitema na bango bino tu boyebi ke mwana mai awanyata biso aya soko de grandana nzela mindele ba belela e nala ngumndele ba belela na poto munene na kata Paris na kata Angleterre ba petsa ba anglais ba belela fali ba petsa ba américain aya to tika ko muna lo bomba fali numéro 1 na lo bate na lobi lelo fali numéro 1 no bomba no banga ba vie ba muna ngana ba fali numéro 1 non kanga ma mebele non kanga non si romi o libéré mutema non libéré mutema na fali numéro 1 numéro 2 pe pembele na zanete et carré à 8000 km bato yo tangana pendant que ouais en liste abimisa a cheku fali na kata liste non te a chef faire troisième na place à Kofi Olomide est-ce que to lo badlelo que guerre ya clan wengena quartier latin zongi fali azani mama clan te fala saka musique alors va pas album de droit chemin yazaka na chemin na ye yazaka na kamna sala ye wera lelo akomisi fere wa yemba vie jaloux à défendre la plante problème ezate ay ba kazala ka jaloux nzembo tota na YouTube na beta ngona nzembo tota na YouTube ayo wera ba kiazara ay ka jaloux afere azala ne ka jaloux ayeba ke nzembo totala kaka ayeba ka jaloux ouais luka ni vie jaloux na luka vie jaloux ko faire ego la vie jaloux audio clip balongola clip yango etika na YouTube wala noka jaloux okasa ni ato tie soki troisième mais nzembo ngo to yokango Venzora ozala qui au travail non ils aura tellement kitoko makasi ouais on s'est dit roga ya roga ndininga ya roga pia mbongo apia ba prime et pas la kinga cadeau botondi roga na koti na histoire ya Congo Brazza ya roga Mexique ala kinga cadeau ya roga la kinga cadeau sikoyo nani ndeko na biso merveille rambo akomi merveille popa amiyebela ka merveille pono zokanga te merveille pono timbisaka ngai te aya ngakutu na bana mama fali liboso na yo merveille botiki ve kwa danana Katia déjà nango Katia déjà très bien légende bien organisé bato basane belé baza ba nyama corps balandi olomide na pie mbote balandi musuna landri japonais baza belé Katia déjà na bango mengai tenga Katia te na zonga te le bapa na zonga te ata na ndoto bakangi passeport nanga na zonga te bakanga passeport na Katia te so babe bunga na ba te ya batu te bunga te mui bana kotaka na mofera ibanga babe za na visa Canada na Canada bo kende na ozonga te yo keno arena na préfère ta bébé tanda sa l'orchestre na kende Venzora quand même ngata fala tikinga na arena na za na ka po fali tala ba contrat tala ba voyage to za na ozonga te Kofi c'est mon grand frère tout sauf ça ako benga te ke passeport na ngebu na ndako na sécurité na ba ngo vérité za ko finga te et swing toucher ngai na micho erona na Dubai na Gaz Fabulous ba tutu ba bitongo to kende les premiers jeunes na Gaz Fabulous na ngai sele musala beza maka nzambe bon ako ka pe passeport na tena micho na ba voyage passeport remona te siko sande no bandela passeport mususu to faut zwaka wana babe bungi faut ça mususu babe bungi France passeport mususu France mususu Venzora pesa biso avina yo plus rapidement pesa biso avina yo
ya komona que Héritier Watanabe olingaka makasi Goga. Oui. Na Jet Set faire Gola, c'est-à-dire la team Watanani na minute yozo simbate na Jet Set. Ce qu'il faut pour na moko. Tokoloba ke moko entre faire Gola na Héritier Watanabe moko oyo azosala asali mingi na kati ya musique ya Congo tokoloba neti na. Alors oui. En tout cas merci. Au moni Wata c'est mon frère. La team Wata orchestre ezaki na ngai très bien. OK. Non le baboué. Faire qu'on aura jalo Wata. Wata doublage. Yozo confirmé que Wata double faire Gola. A doublage. A doublage. A doublage. A doublage. A doublage. Yem de bano que c'est le soleil. Ya doublage. Et là ça qui jalo ça la pas doublage. A doublage. Et là ça ka ngona doublage. A doublage. Barbie guerre raison pour ouais raison c'est Kodia et pas faire Gola. De la forêt man hebta. Ye. Anega ya jaloux hein. Comment comment on peut la ligne on peut la sous-trotter. On a la raison. Tu veux te mettre là un victime voilà. On peut pas doubler. Tu veux te mettre là il y a un victime mais va sentir une certaine un certain bolingo. Il y a un victime na kisinzora. Et l'eau que bande ozanga bino yango wana ozonga na okaka. Ya nazako donc nakoma na biso kobela madame tout. Nakoma ko rêver. Obina kutana na Fally na Guinée équatoriale. Pour ça na kangi ka pour ça landelanga bango mais ko sala nga yango yote. Ngalo ke wapi? To zaka fo avion moko avec présidentiel. Ne mo ga bango babi ba kitana na ponton. Ba kiti pour ça na kende kaka ba madruma ba okende ngala utigala. Neso na quitté l'aéroport en Chili. Madou, la directeur doré. C'est une histoire d'amour. Bon, et maman Nzambe, ouais. Non, c'est un Nzambe. Na lingi na za ko insister. Na lingi na nga bapel na binote fie. Bo benga kangali si on ni envuta kayo ndenge zoloba awo bapel moko. Ye kaka. Ye kaka. C'est la kangayo peut vendre non. Ballon na za libéré. Na sola na mesela be na libéré na okaso pelte. Déjà ba tenter nga lelo. Tulangani. Vini Kumbi. Zini Kumbi. Oya donc no tang o journaliste nga na la temps ko se makambo te. OK. Pona ko se la kapasi. Onjora na vie mon à Londres, amuta quartier latin alinga falite ada peso 2000 nete o ba so enregistrer no bamoko no yo abana na janvier. Pour aller yo kate. Même si il ça ata 100 000, ata 1 million. Non ya te. Bon ça ba jeu date. Bon ça nga ba jeu so ba enregistrer nga balek sanga na ba $2000. Balek sanga na 2000. Il fallait sommer au carburant. On va la provision. On va briller sous tête. Zini na Salioni. La tuni épée. Zini na Salioni Kumbi. Nous sommes à Londres. $2000. Naza lupangu na mapangu na ko simbisa siko biso ba finke luka biso ba ko lupangu. Oza beza 20 000, oza beza 30 000, ata 100 000 ba debsanga. Lupangu na ba ko tonga de niveau ba ko debsanga ta $200 000. Le pas on a kauka concession 45 ya munene ba ode sanga ta ba 100 000 siko boyela nga ba pele wana te osa bolengi sanga lemsubo ba bandi de zini na mutu à Londres ata 100 000 baro no yate fallait lengi fallait mais ndeni ngo ba kolo ba kaza muta un victime alinga fallait alobi mutango siko nga tune fallait saleni ote ye c'est pas nini nga sali shwana nga na bi quartier te na ozonga te le ba bébé chanda asa lo kese na kende okete na kende te na et swanga te mais c'est là-bas la fait zini batindio mon ami zini batindio et zini so batindio okete rien. Il y a rendez-vous dans Arena, pardon. Rendez-vous dans Arena. Rendez-vous dans Arena, tu as besoin de billet.
bosomba billet bozapena batelefone ya kitoko basamsung abie baiphone abie mpo na reine eza kaka boye fali Venzora oyebi ke bato ntango ozoloba kaka boye bato misusu parce que yo korépondre biso mpo vous-même na monde ya musique tomoni bavideo ya Stade de Martyr ya Fali ebimi comme quoi azoyemba baorgame azobima te nayebi te simsesele soki azotrike basa batricage na bango bakomo créer na bien Fali ebo yemba la génération bango nyonso nde baza naki phénomène yanga na bombi trop na supporter na kangi na basentiment na nga na koma mpona oyoka bibi fo nakende nga moko na toilette na nga nakomi kaka nazoyoka nakota na chambre na oyoka nakoma fo nakanga munoko nakomaka écouteur boye nakangi ya na souffri tika fale elengi na ndule moto aza te abino na Congo nde soko oyembaka soza ténoriste nde oa grand chanteur non miziki emwa bilengi fo ezala ozokema bakroche oyoka banzeba bakidia fuka eske kondimanga mapata eza komona banzembo na nga mapata eyebinga mure tafale boyemba nato bango malebele bona sokotanga bakoma bato bango nyonso nde baza na babike fali prêtre aleki bango na chant aleki bango na mayela ndule aleki bango na beauté aleki bango na kobina aleki bango na l'art aleki bango na orchestre bien organisé numéro 1 na la kobomba lo na oloba fali numéro 1 pour tout le fali numéro 1 tout ça fali numéro 3 soki numéro 4 tout ça bango numéro 1 yaya mokili tour à tour ozo ko monde mikolo ya musique Afrique na biso ezala maboko afali maboko afali c'est tout ya to bombi trop na motema do bombi to kopite babio komo benga dale kino presse bakalia ya presse bakalia mitali so ka changer maloba te mitali arene za on va déjà kunati koyande kose malolo moyemba tobanga tokanga muno na biso eloko wana na boîte ya mbende na biso bato okoya baswi machacha bibi bato ti batelema nde na javi okala kitika bato oyemba boma tro akwesa pakasa bangombe na banzoko kasi mokolo moko ngungi alelisa ye bibi elelisaka ngai na bolingo nazolela santima topaseso bato oyemba voilà numéro 1 numéro 1 numéro 2 pas à 3 pas à mais tu vas dire 10 style colo. D'accord, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes nous sommes à la fin de cette émission déjà qui s'indique à toi cause de confirmation bisomo Congo mokili total ceux qui c'est bon déjà. Mais le confirmé biso déjà warrior sepeli ba monio déjà ouais non le baka na ba warrior OK non le baka na Fali au moni ko kabwanga ezaka ba mvutima na bimi les cheki penza lobi la tali F victime babongi bama druma ba bonga amo ke pa ke Paris azongi ça pour c'est pas c'est Fali pas sombeli biela kolona ndaku kuna bokese tozalaki bapoto kolengelaka ya tilo babangaka bakontaka bato na tikali le chèque mais rien to retrapant to retamba to saka musala ezala bien de vous signer contrat l'album zala calme wanda kulanga donc ngana bile bato ba consommer l'album du moment formule 7 banze moza eza kitoko donc mikolo roya wa to ça l'émission et puis torlobera formé 7 ko ela ngaso makamba ba décortiquer formé 7 est-ce que FD7 to tia makamba to na baza ba niveau mona bisote OK et puis ba yebi na bango d'accord moi ba dédicace na yo
pour to kabona ndenza la ka fandisa ba base kisi nzora ouais ba base kana ba na Amérique ba na États-Unis ba na Canada ba riche samba lokolo boko ba tout on a somme déjà billets on les a événement concert on a Rennes et puis Coco dans le stadium à bongo so quotité Italie moi passé pour qu'on la bête kuna et à passe pour qu'on la bête kuna et à passe 42 000 places ce que tu tête en ondika de quoi dans le bail pas au bête en mais à bête pété tu si copéda c'est pesa mité ah mon ami Flavie ah Pandale il y a Pandale Venzora Zela ba souffler pour moko Dielemba et na yebi na pesa mbote Dielemba olamaki Laurent Sokoko non je crois c'est ba propos naé envers Fali pour pas makamnyo solo na ye mukolo bo ne ba be ke mutambongo ye mukolo bo ako chrétien Fali na landa ye elekelinga kede bala melo pondu ti papa okuma oye no kule no pondu ya Laura otika ngola mutambongo ndeto yo kaka ye mutambongo ponga na mwana no mbongo ngote otika shorisho olande la vie Fali tika eko ya za Fali za nzambe azamota tutu bakokana bango yete ya kenda kali alobaka droit c'est kende so kende en tout cas ngalo ba merci na Fali Poupa OK merci na FVT momande ba yambinga merci na ba warrior tunde ba yambinga c'est 100% mutu moko kaka mais na sepe na conseil na ye yo zakano ka boye timba luti tala tout ça va vantir la vite il y a la saga dans le monde de la musique la sakani donc AGKI et puis tokoli déjà bakoko baye bana bakoli toluka vie pour la porte toluka vie pour la bana biso donc tout ça sur la vantirté en tout cas merci na Fisto Koloke na pesi bango merci na DNA Sojino merci na chef na télé merci na Batutu merci na Bambasi merci na Batutu d'accord rendez-vous le 25 novembre à Paris d'accord bon après wana to pesa batu ba devoir bandule à domicile awa su na Kinshasa te to bunda libanda to bunda ba Brésil to bunda ba Amérique to bunda ba Australie to bunda ba Liban. D'accord, voilà, merci beaucoup messieurs et dames fidèles internautes de Congo Mokili Télévision. Et je dis un grand merci à Pablo Kini, le grand déclarant, le seul et unique déclarant Oyo Angola et Zalaranaye, Mutakoti stabilité dans le monde de la douane. Pablo Kini, un grand merci. Un grand merci à Arnaud Madrouma, patron. Arnaud, Arnaud, j'ai vu que les Kanga. Un grand merci à Hervé Coaz, le fils du général. Un grand merci à Patricia Matazo, grande dame. Nazoboa Kayomingi, Kabange Omar Mutunanga. Un grand merci à Marco Tsungu, le délégué Marco Tsungu. Un grand merci. Winston Olivia, en tout cas président Yaba Warriors. Kakata Canada, Winston Olivia, un grand merci na yo. Na Pesimbote, na Venanga Imoko, Gilles Makaya, le célèbre Warrior Lissousou. Le nom de la Warrior. C'est bon, on a des annoncés dans la mission. Un grand merci. Na bateau tout basala, bazo pesa confiance dans nos 10 premiers boss. Cédric Teka, Motema Yassara, Aleda Teka, Djibril Ndombe, Casimiro. Djibril Ndombe Casimiro, un grand merci Nayo. Tout ça, toujours dans les bons banderoniens, surtout Balingara Nonti premier. Na Pessi Serge Tata Kibokolo, Bambote Nayo Kota Zali. Un grand merci. Un grand merci na Bandekonyo Soto Balingara. Diele Mabalo Sengelo. Mais un grand merci Nayo. Et puis na Pessi Lissou, directeur Doré Mbote Kota Zali. Directeur Doré Moutounanga, un grand merci Nayo. Directeur Doré
pire petit adiele machara nzambe. Masalango Kevin Mohamed, un grand merci Nabino. Kevin le Warrior. La PCE pour Motorota Zali dans Tokutani prochainement. Kevin Warrior, un grand merci Nayo. Coxis Mwamba, un grand merci Nayo. Kevin Mohamed, un grand merci Nabino. Et puis équipe Mobaya Congo, Mokili Télévision, tout ça toujours dans les bons. Ciao. Bandeko, Koli na ngai esi ekei na CMD lala no kongi neti kako tire ballon kitoko respect kolo histoire ngai yo déjà départ Koli pe esi ekei na CMD course voyageur contre Koli nani ngokoma liboso bandeko na course ya passager na Koli est gagné CMD multiservice partout aux amis import ou export à partir ya Turquie CMD service multi-service azotinda Koli neti joueur à Totine Ballon. Il y a ça à CMD. Oh Kutu, Kifunda. Oh Konite, Kifunda Komi. CMD dans danger. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.